CongoDialogue.com Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Obi Ronaldinho le King is back Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Shalom un peuple de Dieu, libo tanan Zambé, bato yeso kufela bandeko ya biso, Zambé pas mon labino bisika le sobino bozomi au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, na ye na lombango, na vu tellement bapel na bino, na vu bapel ebele bandeko bato sami mingi, bien aimé pour na chercheur de troubles, mon titre est entier. Marc Tabou, chercheur des troubles, chercheur des buzz, chercheur de vues. Voilà. Donc, aïe, naba vidéo naïe, y a ko porter plainte naïe, y a kanisi biso tozo banga, na bisote, toza ba véritables enfants de Dieu. Bon, toujours banga na bisote, donc azo multiplier ba vidéo naïe, yango bo bengi ningi bien-aimé, yango naïe, naïe sabino, bo sabino na kimia. Vous savez quoi, maman Françoise, Ndengazali. Pour maman Françoise, Naïd Sakaye, maman Nabini, ce qui n'a zongité, tout n'a rien à l'ola. Pour tout nier, bindingi, tout tambola. Ça dit, bino pesika, vous sommes, vous avez une attitude, il y a un véritable enfant de Dieu, vous banga na binote. Ata liwe yé, ils allaient pour na mokano ensemble, ils allaient pour tout jumosi à motute, ils allaient pour tout jumbon à motute, ils allaient pour tout zoloba vérité. Tout finir mon tuté, il y a une différence entre insulter et vérité. Donc ça dit que babi vérité na yo, et ça pour tika mabo yamba yesu. Ko finga, benene, ko finga ningezala. Ko finga bazo tinga evena, voilà. Mais biso to lubaka vérité. Et puis to zo bangelo, mon côté on assume parce que c'est un ministère. Donc, bon bang na bino logo mon côté, même plein toi na ceux qui va convoquer biso, on va aller et puis to ko filmer, to ko tirer bino pe na bilili, ndenge to ko solo la kuna. Voilà, donc il faut s'inquiéter na bino ata mokete bien aimé, ce balobi bon, otikali apo bango balobi, bazo pesa bambo, bien aimé loba amen. Kendo sa musala na boloko. Ko bangelo ko moté a intimider binoté et puis naza na message pour la famille Tabou. Voilà, batunu so bayi bana ya papa Taboulé, naza na message pour na bango na eloko na zo sala oyo. On a moni na bondela nanu, bien aimé après tout solo là au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, merci. Merci papa nous autres les misabiso toujours pour na bandeko ya biso. Papa ata ceux qui ténèbres papa lumière il y a toujours. Papa besoin na ba ténèbres pour ba bomba ministère, pour ba détruire l'œuvre de Dieu. Mais papa toujours la lumière pour te bano ya yo papa bato yeso kufela baza d'esclave ya bato mokilité papa nangai bazo tinda bazo pesa bango bambong bazo sangana pour bango moko bakokukate papa nous pona ko détruire l'œuvre de Dieu to ko bangelo ko moko te pour tozande sima na yo papa oyo ko ndima to sala yango to ko sala yango papa la tiki message na maboko na yo sunganga papa na solola na bano ya yo bandeko ya ngai. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, famille Tabou, mon message Zaponabino. Marc Tabou, azo soit combo ya papa Taboulei, lokola lisano. Azo soit combo ya papa Taboulei, pour asalaba buzz naye. Et bandi lelote. Et bandi banda kala. Nazo ba concert moko Kofi Olomide abetaka. Producteur a peki sakai ke vidéo caméra moko te kota na salle. Mais il y a ndaka kota na caméra. Ba portier ba betaille. Muto a betaille pe na yebiye. Na PCB mote Tony. Aza na France kuna. Ye muto a betaka ye. Mais mbala moko. Akwe na mabele na makila simbe lamba. Ayi mozo ba filmer. Allez. Na petite atanini, Kofi Olomide a tabassé le fils de Taboulé. Pour ça la buzz, pour Ningisa Mboka, Romoninzo Kande, Botela, Misoko de Ali Kofi Goda expliquer Makambo. Donc, il y a ça la famille Tabou. Il y a ça la buzz na combo ya papa Taboulé. Likambo Obozomo na Oyo, ya vidéo na ngai. Bien aimé, et banda kala, batu ba benganga déjà que Marc Tabou alingaka yote, na linganga te poigné.
ngani problème te ngani camarade ngani na kisasa ko pasa ndo fana na yebité donc yepi pasa ndo fana na yebité ngani pe génération mon côté donc voilà même basaka réunion na bango moko ya ba journaliste ya lobaka ye ay lobaka na bango ke ndenge nini batika ka JF ifonge afinga ka batu na internet e banda kala ba bi JF ifonga finga ka batu te alobaka ne vérité voilà donc bien aimé le Seigneur t'as la vérité à Yenango, Makamba le Kouta Yenango, bien aimé que na fingi papa taboulei. Bien aimé na fingi papa taboulei wapi. Après ça, biso image, on a nazo finga papa, nazo finga. Nazo za fils du diable. Quand on dit fils du diable, ça veut dire aux a descendant, il y a Satan. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que aux a descendant, il y a Nzambe. So babi fils d'un sataniste, ah, on a ba fingi papa naï. Voilà. So babi fils d'un serviteur de Dieu. Ah ouais, babi papa na yo asale la Nzambe. Mais so babi fils d'un sataniste, babi do papa na asale la Satan. Mais so babi fils du diable, ils a papa noté, ils a dit diable, nous a descendu diable. Et puis là le bas yango Mike et Mike qui va marquer Marc Tabou na Roger Baka, ba fils du diable, les fils du diable. Voilà. Voilà. Mais le banga et l'eau, mon côté, il y a sa famille Tabou. Marc Tabou, azo linga a fingisa, kombo ya papa nabino, azo linga a kitisa, kombo ya papa nabino, ce que botel batuloko la papa verkis, kombo ne tanga makapamba pamba te po banane baza calme. Bana papa verkis baza calme. Je profite, na pesi à Lili qui a mon gana mbote, na pesi Veve mbote, na pesi Roli mbote, na pesi Christian qui a mon gana mbote, na kisasa, na moko yemba na Londres, une jeune fille, na pesi mbote, vraiment makasi. Voilà. Donc, moni, pourquoi pour moi papa bango tanga marate pour bango baza calme. Souvent, occupé na, wana ba génération papa taboulé, souvent oké na papa Luambo. On a pu comprendre que ce temps pamba pourquoi pour bananer baza calme. Hein, baza na bakwena bango, moni, je profite la plus mon ami, son fils le producteur. Et Mongo, la PC mote place à Zali. Voilà. Donc bah Chuchu Lombo, la PC bon son mote de moni, combat papa Lombo, eza kimia pour bananer baza kimia. Combat papa Taboulé IP. Eza nango kimia pour bananer baza kimia. Mais kaka Marc Tabou, yenda linga ko fingi sa papa na bino. Boto asko na vidéo ninga ta nga ajoute photo nanga akomo sangisa yango na Taboulé. Azoko donc yenda osala ba montage wa. Au tangana yazo tangana donc pour ni a suscité haine. Hein? A suscité haine. Bino bana Taboulé bomo na ge tala mo non na ko le larme de crocodile. Na osinga la famille Tabou bo pekisa Marc Tabou na kombo ya Taboulé. Alongo la ba photo ya Taboulé. Yemoka lukaka ba problème na ye ake ko soutenir Roger Baka, le faux prophète, na prophète on est que date aujourd'hui, le 16, ce que le 17 était beau. Voilà. Le 15 les kaki kala donc makamba lokuta. Donc tout musala na fait de baba au foot à biso. Donc il m'a dit na musala ko to seka Roger Baka wana. Mais sous Marc Tabou akenaki ko soutenir Roger Baka, mais yemoko be Marc Tabou azaka na poto. Ok, il fallait que ça déjà la qui avant les 15 pour soutenir qui prophétie. Voilà pourquoi on a yaki parce que na Monique aye ko sa bana nzambe pour bana nzambe benge belé. Et puis Marc Tabou abandaki ko lukanga bandakala. To dénoncer Moïse Mbi akekuna. To dénoncer Makalambani akena Makabani. To dénoncer baba Kazarem akena Kazarem. Nzoka yemoko ayako tonga ba Kazarem pananga. Et puis les cambo aloba via Taboulé pananga bande konanga na tikeli ko lobangote na mo ba mususu bozo beta mama baku ti le lope na lobi angote Marc Tabou abenga ngai ke vina eza biente à cause ya biloko papa na ya simba ki papa na tambola ki mabe na tikala ko loba yangote na vidéo na mon côté même ba vidéo zote yanga wana et sika moti na zo lobango. Tu belé se conférer na ngai na kolobango pourquoi je suis un serviteur de Dieu. Donc tant que ko sa mon papa alingaka Taboulé ité alobaka vine se za bienté à la stabilité za pona biloko papa na simba biloko ya lobaka partout atama na ba pasteur boko tuna ba pasteur na sambela na bango wa surtout ozoya wana eza azo kosa
azoko sabana tabulei parce que yé a vivane kana kolomba il se faut pas pesa mbongo Charles Tabou le manager voilà le producteur ba pesa mbongo zomo donc ngai na tel ko finga papa tabulei donc ça veut dire Marc Tabulei vérité zanini bien aimé ezali eloko euti musika nazo appel moko soki na explique ko mutabenga boko kamwa Marc Tabou eza biloko yo ezali na bato aner bana sima makambo ba Roger Bakana basalaka na aner ti ba yake na ba diaspora bazonga na Congo bien aimé ça makambo ya baka eza makambo eza na se alors Marc Tabou fallait amplifier yango bien aimé eza na bato bazana sima na yi parce que Marc Tabou azane ne loko moko te donc azane loko ti yango so zo tia kombo papa Tabulei pour amplifier pour épaisser sa somme ozomona mais yi moko ayebi soubassement ezani famille ya papa Tabulei bolba na map a retirer kombo ya papa Tabulei a retirer kombo ya papa Tabulei na ba bêtise na ye abanda buzz na kombo na bandakala voilà à partir ya Marc Tabou dans son famille Tabou batu bakum ko benga ngai papa Tabou Tabulei asala ngabo papa Tabulei asala boy mwana Tabulei moko bona kina asala ngabo mwana zumuna frère to ko binisa baloko tuna ba vidéo ngale si bango non nazana problème na famille ya papa Tabulei te nazana problème nde na Marc Tabou voilà mais ça bon non botika famille wana tous na problème na Marc Tabou azo zonde famille quoi support comme wana ka pour utiliser et PC d'espace voilà atika ko sala convoiturage nya kenda ko sala kuna banzeli ba voiture kena ka Paris voilà azo kota ba Tabulei ba ngani na ba bêtise na ye bien aimé le Seigneur Marc Tabou sur le candé actualité Marc Tabou sur le candé ba buzz azali sur l'actualité te azali sur na makambo ko salate yozo dénoncer mais abonnez-vous ba s'abonner sur monde a besoin d'abonnement pour YouTube futaille pour Facebook et futaille abonnez-vous mais non sala makambo na yo so kangisa moto mais donc lo kangisa moto kende ko kangisa moto so ba buzz zo sala wana ya nini ba buzz zo sala wana ya nini batu batala yo kale moni uzukande batu batala yo abonnez-vous ba s'abonner pourquoi yo kino kansane mon tout bien aimé nazana verset mon boxo tout temps a toujours versé voilà nana verset mon ngana tanga nazana 1 Timothée chapitre 4 1 Timothée pardon chapitre 5 nakena on a versé 1 Timothée chapitre 5 pardon 1 Timothée chapitre 5 laquelle on a verset 20 je lis au nom de Jésus-Christ bien aimé ceux qui pêchent reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte ceux qui pêchent reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte Bible intercession bateau bazo péché do bateau bazo kosaba na nzambe il faut tout le bela bango boy devant batu nyonso pour ba misusu pe ba sala o bango salate alors Marc Tabou à côté na complot na ba musicien oyo ba bomaka ba via batu o ba melaka ba makila o ba détruire ba via batu allez azana ba ensemble pour ba soutenir yé na ba faux pasteur allez donc à ça on a il y a aussi des fils du diable la fini Tabulei donc ça veut dire descendant il y a diable il y a nyoka et ça dans la Bible baba les fils du diable toi les fils du diable la Bible et ça bata ba komba papa ba toi bazo ba ke boza ba descendant il y a Satan fils de Dieu ba biso ba descendant ya nzambe voilà yango moni yé commune Tabulei est-ce qu'il a fini papa Tabulei ce qui nyama ce qui imbécile ce qui n'est wapi voilà. Donc c'est pour dire na Tabulei na Marc Tabou tout ça ko banga été voilà tout ça ko banga ya tamukete asala makabazo sala donc na façon c'est na tangela ye yo le retanga on a Éphésiens
bien mais ça la vidéo muke ko bande go benga mingi bo se déranger na binoté biso toza bana nzamba so yo ko totanga Éphésiens chapitre 5 na kena on a verset 10 je lis au nom de Jésus-Christ examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les. Yoka verset 12 car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car il est honteux de dire ce qu'ils font au secret. Omoni, Babylone a basalaka na se et ça va on sonne sur les dénoncer en gros. Mais Yoga Bible dans verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc makambutu o isana mulili. Il faut tout comme ça on a mwenda. Il fait du manami sur bateau. Pourquoi? Pour bateau ba fungwama. Le lo bateau belé ba fungwami ke ba di mwana. Et c'est qui makambo a loi ke ba di mwana. Et c'est qui même pas mbongo. Que puisque tout ça va chrétien, tout ça va disciple à Jésus-Christ. Il disciple à Jésus-Christ, c'est mon côté après sa cadine. Tu vas comprendre que l'église bâtiment, et ça va organisation d'hommes. Il y a un programme, vendredi, jeune, mercredi, la mardi, bon, puis nous, côté d'un programme, mais on côté d'un programme, il y a un zambé. Alors, tant que tu as un charlatan fini, voilà, enfin, la réalité, n'a bien aimé. Sana mwana nzambe ya solo kubanga marki tabute yokolo totanga wa na tena Jérémie bon biso totanga toujours Jérémie chapitre 1 verset 10 je lis au nom de Jésus-Christ regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches pour que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Donc Nzambe a établi biso ponin pour tout longola, pour tout panza, pour tout buka, pour tout bongisa, tout popé, tout lona. Et là, il faut que dénoncer ma bé, il faut que binisa ma bé, il faut que teya, que bongisa, il faut que lona quoi, à planter quoi, la parole. Dans la bonne terre. La terre c'est quoi? C'est l'homme. Il faut que ma belle mogo soit qui graine et botambuma. Que ma belle, que ma bangate, pour que qui graine ma banga et que botate. Ça dit parole. Bien aimé, il faut une bonne terre pour te botter semence. Ba mon repentance, ba mon tiki choko, au tiki koyiba, au tiki kindumba, au kamamina Jésus Christ. C'est ça le ministère. Alors, monsieur Marc Tabou, problème na yo isawabi. Voilà. Aux yeux actualitaires, aux yeux espace, hein. Voilà. Donc ça veut dire que Bananzambe, Bobangate partout, si Bozali, Bote ala yasala makam, Ansa Kosala, convocation, Toko Zela Yango, Boloko, Soki, c'est-à-dire Toko Kota Yango, pour lui, Bako Pesa Mbongo. Beaucoup de benga frère, Pesa Mbongo, pour te routine de Babon. Tout ça, Bande Konayo, Toko Zoba Voka. Voilà. Yolo marka sur le kande ba finga kombo ya papa tabulei batu ba tombo ka ba finga kombo ya papa tabulei même ba combattant ba tomboki ba mso ba bio asala ka convoiturage to quitter le et comme makambo bele maktabo eloko yozuluka tant zuluka bitumba mi kokisa alors bimisande kombo ya famille ya papa tabulei ko zo monter support na yo banda ko lo tambola kanango ko zo kombo ba tout support voilà. Tika kombo wana, batu bazo mérité kombo wana baza. Tika bango na kombo wana. Ils sont poussés, ils sont plus bas, na papa tablo ba iba na kana bango te. Parce que on ba quoi d'avoir pas kaka ba beta musique. Mais les autres ils sont là na ba vie na bango ba calme. Il y a que toi, au fait des vidéos mozo sa bana ngo nyonso autant ba kombo, ozo tchola papa na mayel. Parce que yebi sanga. Soko za na vie impudicité et ça pour na papa. Alors tant sozo tsaï sozo tsa ba photo wana. Est-ce que ça pour lingiango, tozo pour lingiango te. Makamyo ibisanga na tika lo bangote. Et ben voilà. Alors tika kombo ya papa tabulei, tika bana ya papa tabulei. Batu ba respecta ka bango. Kende ko kangama na ba musicien ko kangama na ba peso ba mbongo, po ba konde ko sala batu mabe, kende ko kangama na ba politicien ba so peso ba mbongo, po ba konde ko détruire Congo, kende ko kangama na bato yo kangami na bango. Mais tika kombo ya famille ya papa tabulei. Kombo ya papa tabulei vanda na kimia, nengi kombo ya papa lombo makia de vanda na kimia, ndebe kombo ya papa na biso verkis, na pese mbote e vanda na kimia.
Bana nzambe voilà. Naïka Neloga Mukiwana. Kolobela chercheur de problèmes, chercheur de buzz, chercheur de vues, on a besoin de vues, on a besoin de YouTube foutaillé, voilà, on a besoin de piakanaye, on a besoin de salaté, on a besoin de mos nanda koute, on a besoin de vie familialité, voilà. Donc vie à l'ingwana. Donc voilà, beau qui peut être, beau qui casse la délire naye, mais abinisane kombo ya bana ya papa taboulé na ba bêtise naye. Na ko senga na ba mikole ya famille ya papa taboulé. Marc Azolunga a fini sa combo ya papa taboulé. Voilà. Donc nasuki wana bana nzabe nzabe apambola bino to continuer ministère na biso to na kote ya kibino de tout ya kabino et puis to loba ki nyoso to ko mona nyoso to ko yoka to ko binsa na poisa ceux qui ba vandi kinya to ko teka bango kinya mais ceux qui ba sele lo moto yoki to ko ya ko binisa na poisa pour nani pour bana nzabe ba yeba mabe pour batika mabe pour bakabona na batu ya mabe. C'est ça la parole. Maman son taïbi mabe akamana ko mabe so ko kamana Yesu. Et on a des églises là-bas, nous sommes dans le Ramabete, donc nous avons Yesu, mais on a une impudicité. Azena Yesu, mais on a Bachoko. Azena Yesu, mais on a Badiamba. Donc on a Yesu qui est l'église idée à côté de Yesu. Nous avons le Kuta, c'est au Koufouké Felo. Il faut qu'on ait l'eau, les gens qui ont Mabe. Voilà. Bien aimés, nous sommes plus que vainqueurs avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège. Dans le message, Moka Kanel, ça Mark Tab. Corona, je suis le moroté. Corona, et je suis le moroté. Banganzambe. Voilà. Toujours, biso toko bangate, tout ça banganzambe à solo. Ministère avant biso. Jean-Baptiste Bakata Moutou. Pour le baki vérité. Jean-Baptiste, le baki vérité. Bakata Moutou. Etienne, a ce baki vérité en face, boy. Batumbo qui va baguer, ba lapida ya koufa. Même Paul était là. À l'époque, avec notre judaïsme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va premier. Alors, ce n'est pas du nouveau. Même notre Seigneur Jésus-Christ, va conseiller Boloko, va témisser devant Barabbas, va béquer ma film, pour la nuit. Aïe, ceux qui m'ont servi mon tuté, aïe, béquer leur tuté pour la vérité. Ensuite, on va phare. Va tu nous peuplé entre Jésus et Barabbas, va pour le Barabbas. Mon collègue, il a mon abbé. Et on m'a dit, par erreur, vous avez fait un frère JF. Je vais fungo la bino. Bien aimé, c'est depuis qu'à la il y a un fils du diable, donc fils du diable, n'a pas fils en Zambé, et Simbakate, ténèbres la limée Simbakate, guerre banda lola, guerre zarabaka. Toi batini Moïse, Pharaon Zalaki. Toi batini, oh, intérêt, vous n'avez pas été Saramot. Alors vous bangez quoi la tête. Quand vous mal fils du diable, ça dit descendant à Satan. La tani combat papa taboulité. N'habite que fils d'un sataniste, non, n'habite fils du diable, comme fils de Dieu. Soit le fils de Dieu, papa dans ensemble, non, pas ensemble. Et puis il le sait, mais azuka buzz. Tokubanga a été, bien aimé, n'sambé à Pambola Bino, au milieu de Salabino, Boza Kinya, Toki les convocations de Bango, ya, et Yanango. Nous, Tokubanga na Yesute, pour na bato Mokili. Mais la justice de Dieu viendra. Il y a deux justices. Il y a Mokili, na Yanzambe. Jugement ya souke zali ya Nzambe, avocat ya souke zali Jésus-Christ, mboka ya souka paradis tolifeloe. Tout dépend de la façon dont toi tu vis dans le monde. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. CongoDialogue.com.